Jambo, mesdames et messieurs, bienvenue, bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous me suivez. À travers le monde sur Vision Plus TV, nous sommes en direct de Beni. Beni, au centre Bongo Toko Solo, la Bongo Makamboya. Beni et Kokende. C'est vrai que sur internet, image est belée à Beni, Makambo est belé sur Beni. C'est vrai que Makambo Mingi a solo Pezali, na Makambo sous Pezali manipulation. On veut vraiment to dégager la réalité à Beni Awa en direct place to Zouami. Ndengenini Mbokango et Kokende, Ndengenini Vili à Beni et Tambola. Lelo to komi Awa na centre Awa Ezali, place Moko Ezali, vraiment reconnu. Rond-point du 30 juin, to rond-point Niamou ici. Donc Awa Toko Meka Kosoa Bandeko Awa Tomoni Bakotia Bongo Bakonse Bakotia Babilo Kona Bango to habite Boni. Pourquoi est-ce que Bakosa Lango to des activités également dans Katia ville il y a Beni. Le baka Kiswahili kaka to le baka lingala le baka français na koki komi défendre na Swahili poto kana bien. Alors ngala ko abari we mzuri habari ya ville ya Beni. Hapa vile bo tumekuwa kwanza na kaamani mwa hii 2 semaines mais kabisa hapa tunateseka sana. Tunateseka ya nini? Antoka tunateseka vita, tunashangala, tunakosa kama vitakuwa tunakosa kama mtaishia wapi. Hapa kukufa kabisa, tunagisi unaniona hapa ni taxman niko ndani ya kazi, mimi niko naoga wakati mnapasha kufa sawa na vile mwingine na kisa anapasha kufa. Hapa kabisa tunakuwa na kaamani mwa hii mwezi tu ya janvier mpaka leo kama tuko le 23 mwa hili masiku bon mwa ni mabie kama même. OK. Est-ce que changement iko ni jour nyonso eleki na baton nyonso eleki bane nyonso eleki est-ce que changement ezali depuis batie qui j'ai ya FARDC ya janvier nde tozika kimia to bandi kolala mwa moke mais awa kaka bon na beni to bien te soki masole ko continuer ni soki continuer bo na côté sécurité bon ekozala ka moi poser mais masolo mususu ezo kamisa biso eza masolo ya Ebola tokanisa ke Ebola ekomi na suka mais bandale lero na loba angor ba démarrer Ebola ezongi na début wande to kamwa tokanisa ke lokola masolo ya sécurité kozala ka moi poser to solliciter semaine tant que za moi poser bon toko continuer kozwa ka moi kimia mais côté mususu tango tozika kimia na côté ba ADF tango ba tika mwa repo Ebola tango Ebola ekomiko ale batundi misusu batuana anduka tozako kama toyebi te soki masolo ekokontinue ndengeni. Alors tokokoba bongo tokobi bandeko bazali awa papa koloba unasema kitu? Nasema na Kiswahili. Sema na Kiswahili, ngala kusema na Lingala to na français, okoyoka? Oui, nakoyoka. Alors, motuna liboso to kotuna d'abord, lelo osala mosala ya moto, osala ngoti erni. Ngala sala ka mosala na Kiswahili. Taxi kaya taxi mimi nafaka mosala ya mchara. No, na Lingala koma koloba tu. Iko kazi ya kutafaa asubuhi mpaka magharibi kuanzia 7h du matin mpaka 18h au plus tard 20h. Karibu baba. Yo, karibu. Uko na kitu ya kuajouter? Rai na koloba Lingala po president Kisekedi ayo kama kamboyo na kolobao. D'accord. Kisekedi asala makasi abi misakabila pembeni na dirige na bato na yeba zako toyo. Eza susu koloba to sitoyeba makambwana. Yende akiliza kelo kola moko sala boy kende bobu mabatukuna abi mise wana soki kingasani abima wana abi mise pembeni akendeshe bango kuna na Rwanda awa te wana nde tolingi na ba general bele bazali ba Rwanda soki banani babi mise bango awa ba colonel wana bino ana Beni bo entre nous soit dit bolingi ancien président te oya kala mutotia biso na nzungu tokolinga to sabe que tuna Kisekedi okolonga te soki oza na mutu wana sala makasi komona yeko ta dictionnaire atika makambo bilobaloba mutu wana zwa bwake pembeni soki kobuma yanga isili wana ndeko mbote
Mbote ngana kusola na Swahili. Sema Swahili. Tunaambia President Tshisekedi azikaze kweli kwa maneno ya security. General Munyale tuma hapa tuliona kazi nyingi alikuwa anaendelea nayo. Memo basoda nje mko wale wenye viko na mudunga kusudi asiweze kufanya kazi, sababu kwenye alikuwa tushaona kazi yenye anafanya menyuma, tunaenda ona kuonyesha nasa tena kunatokea babandi. Tunajua babandi hawezi tokea nyuma na tunajua wale manake viko mbasoda. Jo azikaze kwa wale ba general, aache hapa komandema moja hapa kusikue 11 general, aache karibu 4 yenye napasha wezana na vita. Juu kila mtu senya natoaka oda yake juu ya basoda yake wanenda wanaharibisha nyuma juu na hapendi ule amalize vita. Mimi tuko naona kazi yenye iko anafanya. Uko ona kama kazi biko wanafanya kazi kabisa. Kazi ya makasi par rapport ya nenge za hiki liboso na lelo. Manake taingia Mamadu, taingia nani Bauma. Taingia Bauma kukufa. Huyu ndio mwenye anafika hapa, tunaona kazi yenye anafanya. Sasa tunaita president, tunamwambia atusaidie. Aache hapa komandema ya watu 4, wale watu mingi hapana. D'accord. Merci. Mbote ndeko? Mbote. Wane loko ndio bakisa awa? Oui, moi parler na Swahili. Sema na Kiswahili. Déjà situation na bino anenge nini? Boko vivre bien, boa bien, makamna bino activité ya bino bosala raboni? Hatuko bien sana. Depuis Kisekele toka hapa nasema utafete bona nene na tuko bien, na mpaka leo tunakufa. Mimi babangu mamangu basamuua. Haiko politicien, haiko na nani. Maisha mimi naishi mbaya, masomo sisome jo mamangu basakufa. Ndio nafanya kazi mwa hivi. Ila tunasema hivi vitu niko hapa haiko vita nguvu. Benyewe watu huwa ndio nanya basoda. Na nyewe unaona batu ni bale ile M23 saliaka Goma ni sasa watu wa huko. Oro tulikomala hapa tunajua hapa hakuna ADF. Tuliweka mwenye anaitwa Nalu. Ni mtu wa Uganda na haya waka mtu akataka mtu. Na depuis M23 2014 wakati Mama Manuel bapika Goma, wasaka shuka huko ndio biko mwareme na mpolisi ndio tunatuua hapa. Ndio naomba president tunamuomba Est-ce que vous avez confiance à FARDC? Vous avez confiance. Mais il faut président à changer. Bale ba general bote mwenye alikia gombola hapa general nani Mbangu Masita. Wewe libangu tusaidia. Mimi wenye baleta bengine tena mambo saribika. Ndio tunaomba aache hapa ba commando. Est-ce que insécurité ils allaient vraiment makasi les eaux battre son plein awa? Est-ce que insécurité ezalaki na mikolo eleki bano eleki eza ndenge moko na ozalelo? Non, quand même FARDC sali effort makasi quand même mungu bazoka ndenge bazuba madina balae basi babengani mungu na za musika oyo mususu bazoka tabato ezali kaka lokola nyoko basi bakati mutu ndezo luka place nene kokufela wana ezali babandi kaki de bandi basi infiltré ki na zamba ne bazosala makambo wana mais quand même FARDC sali effort makasi changement ezali combien de temps depuis le changement ezali sali combien de temps? Tout le monde a des moyens, tu vas respirer, tu vas respirer, là qui se à part autre, il dit que na côté à Maïmoya, mais vraiment sur place, moi qui m'y ai allé, ils ont mon quand même. Donc depuis qui j'ai à FARDC baé koto, changement ezali. Makasi mingi parce que tout le monde vraiment bazala qui déterminé babengani munguna vraiment azopalangana ndio moni bazopalangana bakote na zamba ari bazangi ndenge nini bakolio be ndenge nini bakusarivitaye kisi ndio zomona bazobimela batu posa pe bakati kati bango mais déjà makasi na bango za lisusu te basi babengani bango comme ça ba appuyer FARDC na biso ceux qui bazana ba moyen ceux qui bazana eloko nini ba appuyer bango même na prière ba appuyer bango esuka awa kaka na benite. Et bongo tokomo ke na suka édition ya biso awa o komona kotoyo na Beni to na mwa mosika moke ya place colonel Mamadou Ndala tika kibiso awa siko bato misusu na basus misusu ya pembeni ba ko renseigner biso awa ndeza ki e bastion bongo ya bato o ya AFDLR et ya
FDLR Nalu o bazaki awa o bandaki ko ravager ko boma bongo ezaki awa nde bandaki ko vanda vraiment mingi ba ko vanda comme place na bango kije na bango et bongo après ma pinga na biso ko boto la bongo na bon 100 mina pouvoir kotoyo na nzela oyo vraiment oyo côté à moi musika ya ma vivi donc voilà tolingaki total pe isika yango e bastion na bango ezalaki to komona ndeko na biso ya bilili so ko zo biso moi pembeni kuna o komona bilamba mususu ezali ya ba on dirait ma pinga et donc ezalaki place na bango bandaki ko vanda vraiment awa lelo FARDC na bokasi na bango na biloko mususu komona biloko mususu oko ressources komona biloko mususu ba ressources na bango donc il y a beaucoup de choses aussi ezali un peu militaire ezali biloko awa éparpillé donc voilà toko banza bongo toko likia vraiment édition à lelo ezaki très spécial ko zana beni awa pona komeka ko bimisa bongo ko yebisa bino boni ville ya Beni ekomi lelo après bongo donc victoire ya FARDC donc to continue bongo to koba na édition na biso en direct sur la nationale numéro 4 en direct de la ville de Beni. National numéro 4 eza artère moko ezali ko relier aéroport international ya Beni, aéroport ya Beni tiro kende Goma. Awa place tozwami awa ezali place Mamadou Ndala atikaki biso colonel Mamadou Ndala o ayebani bongo na mosala na ye wasalaki ya kitoko ya nguya pona lokumu ya mboka. Donc awa ezali place moko ezali très historique pona mboka na biso pona bato nyonso na mapinga na biso to balingaka bongo kolinga ko bongisa mboka na biso ko bundela mboka na biso. Donc voilà. Et wana tozwami awa na national numéro 4 on a venu oyo to artère babengi yango ngadi o ezali ko memati na centre ville kuna lelo comme to bisa to annonçaki bino to za bongo na mboka ya Beni to komi bongo to kosala mosala bino poto mosala pona relaxa bino Beni ville ya Beni. C'est vrai que ezali zone moko oyo place Mamadou Ndala tika kibiso quelque awa vraiment so bomona ba militaire baza ebele boye ezali pona nini po zone oyo ezali ya sécurité mingi et ezali zone moko ezali vraiment kozwa to ba mapinga na biso ba kozwango bongo na ba kozwango na sécurité pona kobongisa kotala boni et kota makambo tambola malamu mingi. Alors awa to kokoba bongo to relaxa bino boni ville ya Beni et kotambola mais en dépit awa to kotuna place nzo kondo Mamadou Ndala mo vaillant euro na biso atika kibiso pona kobundela mboka awa ezali zone o akweyaki mais zone o ezali pembeni awa ezali zone ya ba commando. Zone A ezali pembeni ezali cadré par le commando so botali mosika mo pembeni mo kia wana sima omona drapeau ya rouge wana eza début place ba commando na biso ba vaillant bazali ma pinga na biso ezali. Donc voilà beaucoup mona boni na mituna ya biso to mituna d'abord Mamadou Ndala akoyi awa pembeni ba commando na biso to mituna qui est nani azalaki bongo simanango parce que le commando bazali bongo na renseignement bazali bongo na lisu ya makambo nyonso lekaka pembeni awa mais vaillant euro moko ya banda ko bundela pona koluka kozwa bonsomi mobimba ya mboka na biso akweyaki bongo ce jour ezalaki journée moko ya mawa ya tristesse ekotaki encore une fois de plus na Beni pour azalaki moko ya bato balingaki ba nationaliste ba bundaki pona bonsomi ya mboka na biso. L'histoire nous oblige ya kokita awa ya kolakisa bino et tokokoba bongo tokoyebisa bino po awa jourango awa na mabele oyo komaki décoré ya couleur rouge oya makila ya mwana mboka sopi makila na ye na somi ya mboka na biso tokolakisa bino pe ville ya Beni boni ekokende. C'est vrai que bateki image mingi balobi image mingi la psychose également s'installe mais réalité peut également affreuse ezali ya tuerie na Beni et tokomeka kolakisa bino Beni ndenge nini elamukaka ndenge nini ekokende mais plus tard tokokende lisusu place wapi mapinga na biso bakobunda parce que journaliste atikaka kaka mosika te koloba makambo ya mboka il faut kokende na investigation na terrain et komona bongo kopalpe na maboko na yo réalité sur terrain et biso tokosala yango mpona kolakisa bino bakinois kolakisa bacongolais bandeko na biso bazami na Équateur na Bunia partout boni FARDC ekobunda mpona bonsomi ya mboka na biso Congo. Merci. Maman, boni d'abord au koleka mikolo na yo awa na place to moni yo awa. Ovandaka awa to oyo kosana nini?
kupitia masiku nyewe unekala hapa huko hapa ubio na kiaka tu kushamba mikutua hapa semwango mamole chini mikutua hapa tangu zamani tulikimbia safiti likuya kuna uwa batu hapa kusema wende kupoli manakuya kupoli mwenye bahati ya Mungu ndio nasa unatoka bahati ya Mungu nasa kama mulienda batatu umumoya kapanyoka ndio natoka mwenye banabeba bataenda muia kupoli mama lobibo afandaka awa sauf que ngonga bitumbe yaki nde bakimaka na kuna place bazako kima soki pe bozana mal chance place bokimela soki pe baepe kozwa bino so bokene misatu boki eke soki moko a ponyoki kokima nde wana kwa kopesa sango ndenge bato bazali bakei pe ona koboma swate pona kosoa kozwa ngo na en esclavagisme ndenge banalo bazosala. Alors bozongi awe ya esali mikolo boni depuis narudi hapo na maiza siku ngapi mama? Tangu mimi narudi hapa mimi nasamaliza hapa karibu miezi 7. Depuis mama kufumilia nafita tu kuna wabatu mavivi basi mimi nasema ndatembea mgulu ngufu haiko kukwenda na kurudia kutoka kwenda kule na mgulu asubuhi na kuya tafuta chakula iko ngufu mimi naongala kama mambo hapa mimi nakula mimi nalala mama lobi na kukata sombe depuis babimi na bitumba ça déjà 7 mois malgré bazobo mabatu na ba mavivi wa wapi bazoya kaka bayaka kaka bilanga basali mo ba entretien ba misi soit ba o bazako benga ba nini ba kolkaze mambo kolkaze po esunga bango leta bazoti entretien pe bali akana mikolo zali kopusana basoda balifungula kanyumba ngo mara 3 banabeba vitu na mimi kule tunakimbia nje anabeba mabitu wango yote na mkishana wao walitobola kalitu wake walienda lisonia kule Beni alobi bon tango pe ba bitumba bakimaka yango pe tango su bazozonga ba biloko ezali kobunga na kati na ndako pe garçon moko pe batobola ka emiso mais ngolu na epo bakende ko bongisa na hôpital kuna munene na mboka na Beni. Bonjour et bienvenue mesdames et messieurs nde tolobela kibino na bédition na bisoto kokoba bongo na Butembo au-delà il y a situation sécuritaire Tommy Pessi également obligation il y a aussi la focus moko na secteur il y a enseignement parce que au-delà il y a makambo nyonso dans la vie formation éthiquement indispensable et kotangisa moto ezali ko investir na avenir ya mboka mobimba et lelo Tommy tali vraiment Tommy tali to lobato talana no bongo et effectivité ya gratuité enseignement est-ce que ezaka réalité pour la capitale est-ce que la province peut effectivité à gratuité ezali est-ce que gratuité enseignement ezali réalité ndenge bongo l'actuel président de la République le 5e président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a prometaki tozali awa na sous division provinciale il y a Beni awa tokomona vraiment division provinciale de l'EPST awa na mboka ya Beni awa toko tala vraiment boni na Nord Kivu boni etambolaka est-ce que gratuité enseignement ezali réalité est-ce que bana bazali ba ko bénéficier vraiment kela si ofele awa na mboka ya Beni vraiment au-delà ya ba réalité ya pas si mingi bazali nango ba enseigner il faut koyeba que ne déjà Beni kota la ngo kaka boeto na Nord Kivu awa mona ezali caractérisé na makambo ebele après bongo makambo ba tuerie moi psychose ezali moi ko banga ezali moi pasi ezali et bana yango lobby bana bazali awa na mboka ya Beni est-ce que bazali ko bénéficier na ba droit moko na bana bazali na ba province nyonso ezali normal ezali motuna tokomi tuna pe également tokomeka kosolo la vraiment mingi na ba bénéficiaire ba d'abord de bénéficiaires est-ce que bazali ko bénéficier to ezali kaka juste un slogan juste nanimoko fait d'annonce est-ce que ezali réalité ce sont des questions que nous nous posons et tokolobisa vraiment ba autorité d'abord il y a enseignement te tokolinga mingi kosolo na ba bénéficiaire ba ebisa biso ceux qui ezali ya solo to ezali ya lokuta sur place awa na Nord Kivu na ville ya Beni. Bon, ici à Beni, hein, on dit qu'il y a l'insécurité. Est-ce que vous sentez en classe, en venant, est-ce que vous sentez en sécurité? Oui, au moins ce jour, mais l'année passée c'était mal.
Ça n'est pas la sécurité. On nous faisait du mal. L'année passée, c'était pas possible pour vous de partir à l'école? Oui. Okay. On nous jetait des cailloux sur les toits de l'école. Et puis, on retournait à la maison. On avait fait 3 mois sans étudier. On parle des tueries, on dit que parfois, est-ce que les élèves ici, est-ce qu'ils sont parfois aussi attaqués? Par exemple, en tant qu'élève, il vous est déjà arrivé d'être attaqué par le rebelle ou de... Oui. Comment? Rencontre? On était les gens étaient en train d'étudier là-bas à Païda et les rebelles avaient entré et ils massacrent les gens. Il t'est déjà arrivé? Tu as déjà vu ça? Moi, je n'avais pas vu, mais j'avais vu les cadavres. Beaucoup on avait coupé les mains déjà et la tête. Et puis, ce jour là-bas, on n'était pas bien. Et puis, on avait nous faire retourner à la maison. Merci. Jérémy, tu as quel âge? Moi, je suis avec l'âge de 12 ans. Tu es en quelle année? Je suis en 6e année. 6e année primaire. Oui. Dans quelle école tu étudies? Bassaï. Donc nous allons continuer avec notre série d'interviews. Bonjour Yaya. Oui, bonjour. Caribou, on dit que... comment on dit nous au moins, est-ce que vous payez le frais scolaire ici? Non, on ne paye pas, c'est la gratuité. Pardon? C'est la gratuité. Non, c'est la gratuité. L'enseignement est gratuit ici? Oui. Vous payez même pas 1 franc? On paye seulement des bois de la cuisine ici. Ok. Mais sinon, ici, l'enseignement est gratuit. Quelle est votre impression? Comment vous sentez et avec l'arrivée de la gratuité de l'enseignement? C'est bien? Est-ce que vous appréciez? Oui, c'est bien. Les parents, qu'est-ce qu'ils disent quand ils ont appris que l'enseignement est gratuit et que vous ne payez pas de l'argent pour votre formation? Les parents ont négligé de payer les frais scolaires. Maintenant, le directeur a dit qu'on va payer, mais les parents ont négligé, on dit c'est la gratuité. C'est la gratuité? Oui. Merci. Bonjour Yaya. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Le cours se passe bien ici? Oui. Tu es en quelle classe? 7e. 7e. Et à cette heure, tu n'es pas à l'école? Pourquoi? Il y a beaucoup de cavouillés ici. Les gens paniquent. Panique pourquoi? Pour la gratuité de l'école. Donc, pour ceux de 7e, vous voulez à ce que l'enseignement soit gratuit aussi pour vous? Ouais. Ok. Nous allons continuer. Yaya, bonjour. Caribou. Ah, Caribou. Caribou. Sema na Swahili. Caribou. Jambo. Nije. Ni bien. Ni bien. Masomo iko napita bien. Lakini mtengeneza gudro, msisikia tu journalist, mtengeneza gudro kwaja. Tunatengeneza gudro, tunatengeneza masomo iko gratuit quand même. Una osepeli? Kosepela en Swahili on dit quoi? Furahi. Unafurahia sana. Est-ce que unafurahia sana pour masomo gratuit? Ndio. Merci. Donc allez-y comprendre, nous serons ici en direct. Bonjour. Oui, bonjour. Tu vas bien? Oui. Tu es en quelle classe? 4e A. On t'appelle comment? Mzangu Musubao. Israël? Mzangu Musubao. Moussa? Musubao. Musubao. Et qu'est-ce qu'on vous apprend à l'école à 3e déjà? Est-ce qu'il y a une différence entre 2e et 3e? Non. Il n'y a pas de différence? Oui. On vous enseigne pas de nouvelles matières? On nous enseigne les nouvelles matières. Ok. On vous dit quoi là-bas à l'école? On vous dit quoi? J'ai oublié. Madame la tortue toujours? Oui. Ça évolue? Oui. Vous souriez à l'école? Oui. Alors, la gratuité de l'enseignement, comment? Est-ce que vous êtes joyeux d'apprendre que l'enseignement est gratuit? Oui. Et qu'est-ce que vous dites à papa qui a initié en fait la gratuité de l'enseignement?
l'école est gratuite. Vous dites quoi? Unasema nini? La gratuité enseignement. Tusilipe. Usinalipe, hein? L'année passée, tu as payé combien? 45 $. Papa a payé 45 $ l'année passée. Oui. Et cette année, il ne paye rien. Oui. Tu es joyeux, hein? Oui. L'argent permet à autre chose. On prépare la bouffe, on prépare d'autres choses à la maison. Hein? Oui. Soit il y a encore des choses à faire avec la gratuité de l'enseignement. Vous savez que la gratuité de l'enseignement, c'est un grand projet, c'est un grand chantier. Et pour mettre en place ce genre de projet, il faudra prendre un peu plus de temps. Mais cela est parti trop vite. Et d'ailleurs, il y a vraiment de retombées et cela a touché positivement la société. Et de telles actions, c'est à soutenir, c'est vraiment à féliciter. Voilà pourquoi nous nous sommes dit, ici à Béni, on ne peut jamais passer Béni sans pour autant poser la question sur la gratuité de l'enseignement. Focus essentiel. Après les tueries de Béni, après tout ce qui s'est passé à Béni, est-ce que l'enseignement est gratuit? Nous continuons avec le parent. Nous avions dit que nous allons essentiellement aborder cette question avec le premier bénéficiaire. Qui sont les premiers bénéficiaires? C'est les enseignants et non, plutôt, ce sont les parents et les élèves. D'où nous nous sommes dit, on doit marteler sur ça, on doit revenir et rester ensemble avec eux, qu'ils nous disent réellement si l'enseignement est gratuit. Ici à l'école où nous sommes EPA Béni, nous avons certainement retrouvé un parent pendant qu'il était en train de remplir ses formalités. On s'est dit de venir vers lui poser aussi cette question, une grande question que nous nous posons. Bonjour papa. Bonjour. Est-ce que l'enseignement est gratuit ici? Oui, la gratuité existe, sauf nous demandons à ce que les enseignants NU soient payés. Sinon, les classes seront fermées, puisqu'ils sont déjà découragés. Depuis le mois de septembre jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas quelque chose. Ok. Mais sinon, dans l'ensemble, vous, le parent, vous aviez constaté que l'enseignement est gratuit? Oui, on a constaté. Vous payez 0 francs? On ne paye rien au sein de l'école. Et sinon, l'année passée, vous avez payé combien? L'année passée, nous avions payé 45 $ par an. 45 $. Aujourd'hui, comme vous payez 0 francs. Oui. Est-ce qu'il y a un changement? Est-ce que cela a affecté positivement votre vie? Vraiment, nous félicitons le président qui a initié la gratuité puisqu'il a allégé totalement les parents. Sauf le cas de NI. Et les enfants ont augmenté au sein de nos écoles. Il faut aussi construire des classes puisque il y a dans des classes on trouve des élèves qui sont très nombreux, donc des classes pléthoriques. Okay. Alors, après tout ce qui s'est passé ici à Béni, après des tueries, après tout ce qui s'est passé ici à Béni, aujourd'hui, cette volonté du chef de l'État d'appliquer la gratuité de l'enseignement a apporté quelque chose, un espoir ou une lueur d'espoir dans votre vie ici à Béni? Vraiment, c'est une lueur d'espoir puisque avec la gratuité et avec tout ce qu'on a connu comme incident de tuerie, ainsi de suite, les parents n'avaient plus de moyens, donc ils étaient épuisés de tout moyen pour scolariser les enfants. Mais avec la gratuité, ça va. Tous les élèves à l'école est une réalité aujourd'hui? Oui, c'est la réalité. Alors, aujourd'hui, vous pouvez regarder la caméra, dire un mot d'abord au ministre en charge de l'enseignement primaire, secondaire et de travaux, et également aux vice-ministres qui sont en train de se battre également pour réajuster tout ce qu'il faut pour la gratuité de l'enseignement soit effectivement. Si je peux dire au ministre, je veux demander à ce qu'il soit un peu expéditif, puisque depuis le mois de septembre jusqu'à aujourd'hui, le ventre creux n'a pas d'oreille. Oui.
qu'ils fassent de leur mieux pour payer les NU et ajuster le montant qu'on a souvent trouvé. Merci. Oui. Mesdames et messieurs, ça n'est fini pour cette édition en direct de Béni. Nous avions certainement parcouru des écoles, nous avions certainement fait l'essentiel et mesdames et messieurs, c'était vraiment un grand plaisir pour nous de passer ces moments avec le premier bénéficiaire de la gratuité de l'enseignement. Le parent, évidemment, avec les élèves, nous avons certainement parlé de tous les aspects et surtout revenir sur ce qui est plutôt essentiel aujourd'hui en République démocratique du Congo sur l'affaire gratuité de l'enseignement. Aujourd'hui, est-ce que la gratuité de l'enseignement était juste un fait d'annonce? Est-ce que la gratuité de l'enseignement est une réalité ici à Béni? La grande question, certainement vous avez entendu des réponses des enseignants, plutôt de parents et des élèves. Mesdames et messieurs, ça n'est fini pour cette édition. Merci de l'avoir suivi sur Vision Plus Télévision et également sur Congo Web Télévision. On se retrouve très prochainement pour une prochaine édition et pourquoi pas aussi parcourir d'autres villes pour savoir est-ce que la gratuité de l'enseignement est une réalité. Mesdames et messieurs, au revoir.